Ce qu'on est rejeté dans la quantité de quand on est la bon par rapport à l'expérience. Ça la par rapport à l'expérience pour te mettre ça déjà kala. Na vu que son a tché café boye coca, son a tché milk boye coca. De tout ça là, to mettre ça déjà au kala. Ou mais les peines à Moussala en retourne. Oui, na ou mais na bana café ko ba 2019 ici quoi. 2019 donc pratiquement 5 ans. Hein? Bonjour d'abord. Bonjour papa. Comment on a? Nakomana Alando. Nakomana Alando, mais babenga d'ici Congo l'homme de 3 points. Moi la Selema, moi la Kitokimos. Ok. Ce qu'on est au Mélaraboué, ils ont quand même, ils ont quand même moins d'énergie. Bon, oui, ils ont moins d'énergie. Mais pour la mboka na biso, il loko toko soma on a 500 faté. C'est trop. Hein? Bon, il on a au 5 ba konza mboka ngala combattant. Ngala base Biki Rouge. Eh? Na bandal chez Maman Colonel. Ekolo wana Biki Rouge. Biso toza ba combattant ba to voter mo konza mboka. Mais biso ba combattant to comme ko batama. Na ndenge nini? Au président la kabiso na o biso donc to sala publicité yango te tozomona. Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez dans la chaîne Nabiso, qui n'est nul autre que Bayoka News Télévision, votre chaîne, autre série Rabino à chaque fois. Bon s'abonner, bon liker, bon partager, puis bon chaba commentaire Nabino, juste classé à bas, émission Nabiso. Les lots Nabomé Sanoka, net au Sarabino, tout ce qui est les réalités, tout ce qui est sur au Italie maramnions en fonctionnement à Kinshasa ne marambo kenda anakata Kinshasa particulièrement tozo betarab masolo sur terrain na kontia banquette nabiso en collaboration na Otolo Bargano topé Saramaele na Maele Babou Kaba sous l'ingénieur derrière les images topé Sabino Kaka sur ce qui concerne les informations marambo les kanakata Kinshasa le nakata kontia banquette nabiso tokoyaki la bandero nabiso baote kabakafi parce que l'auto remarqué na kati ya Kinshasa café ti et comme kama trop et comme à la vogue to meka robeta masona de ronabiso auto yamba awa yé pas un commerçant yaba ti nabiso kala to mona ki ba ti on ba note kama na niveau à Kinshasa awa ba dans note kama zaki ba de ronabiso to bengi ba ouest africain ba to bebele ba jucha ki ba benga ba route ba boy nabiso ba c'est la biso ti mais le lot remarqué et côté vraiment na kati à Kinshasa solo à tio presque partout ba coopérant bazali au batekati mais tu as mis déjà moi quoi to meko beta solo déjà n'est resté branché pour koka comprendre pour koka goyeba ce qui est à la vogue na kati ya Kinshasa na compte ya ba réalité na biso enquête ya réalité na biso déjà ton ndeko bonjour. Bonjour papa. Boni Bien. Lelo autant la caméra biso lelo to ko sur terrain sur makam etaliti lelo to mona vraiment ti cop o comme vraiment fréquent ba consommer ngo makasi lobby kala to no benga ba West Africain de sala kopo to no benga ba boy mais le lobby so moko ba congolais to ko mosala on mente que to timbela en retard bon kopo yo to ibeli yango pa ba West Africain to za ko mona ngo ke za copy ya pamba ezanga mbongo mais lelo tango to timbeli to moni ke café za mbongo nde moni ba shawe to ndi ebele nyoso to ya biso moko ba congolais po da nini vi ko zanga to zanga bisika ko kende zate bisika ko lele zate to komoza mwa kopo yo pe songa pe biso kaka kopo ngo pe zala non pe na rentable bon quand même les saka nango mwa bien. OK si ko ne bo sala boyo c'est la pona mutu to ça yo mo na sala la mutu parce que versement la bine ça combien versement na biso ezo dépendre sans dépend ya mutu bo salela soit inde to za boy 3 thermos oje 3 thermos o pesa 30,000 ba sombelo biloko nyonso tu ba pesi okete ko ke pesi 30,000 soit sobo kutani na mutu moko bosololi ya pesi yo fond ya 40,000 fois yo bando teka kaka bando pesa ka 12,000 bozo bomba na caisse na soka sanza ba futi yo mwa salaire na yo ndenge to salela ba salaire on pesa la un peu par rapport à ba journée de steak et la kato salaire za la boyo kadi déjà que non on peut se montant tel des salaires ça ils ont dépendre sans dépend ya ba jour 30 jours donc ata boyo kaneti na mois tel za na mois ti donc okotanga ti 30 jours donc ata kokino 2 mois mais 30 jours na soki kokina kaye afuti yo mbongo na yo ko biloko nini o bino bosela o ko expliquer biso pe comme ça to mi bato o ba landa biso ba internet ba to libando ba landa biso ba meka pour comprendre ko yeba ba biloko ni bo utiliser ka parce que ba bilelo na ba ti yango komoko ta ko tuna ba kisi ya bokoko donc ba biloko ni o bino bo utiliser comme ça la que ça bande ko ba landa biso ba ko comprendre babilo to utilizaka awa neti miliki parfait yo ba teka ngo 6,000 francs
eza ya mai eza ya mai oyo kozwa Nescafé makofi 3000 francs babololo nyonso to batangawisi ezali osalela oyo bololo yango totekaka eza nzete traitaka hémorroïde po tali bumu tanga nyonso to ezali tangawisi mpe eza edaka biso po na mikongo pasi nyonso to ezali tangawisi mpe yango otangawisi bino mo bosala yango to eutaka na nzete te biso moko bato osala yango te tosomba yango apati ya gambela na nzete ya bokoko. Donc, par conséquent, donc à part one ici, libosé la bosona bazimko pour bosser et bosomba. C'est non non somba, on a colo loko tonné. Neti o ndeto sina wa kontanga moko mtu na somba ka pesa nga fo ngana pesa ka 12000 par jour. Yo pesa ka 12000 par jour. OK. Donc mais la bina musala o pe la plupart pe comme pe bato o pesa motubo akimina biloko. O pesa motubo akimina biloko. Osala rande garantie bo pesa ba kolo biloko po ba ko pesa bino confiance o pesa yo eloko keno. Et to pesa garantie te ko ki mezo dépendre na mutu. Eza mutu nyonso te wa kima ko botama na don wana nde bango ba kima. Neti biso nde na zabo jamais na ko kima neti ne eloko poso na kimi na ngolelo. Na oteka ngo kombe ko sisanga pasi. To kima na ngote ba o ba kima ka pe baza. Ba o bato mabe bazali biso pe ya bien to pesa confiance pa bato to salela ka to zali. Parce que ba chariot bosomba o bon la place bosomba on d'abord combien? O ba chariot neti ya sika ba place eza pa ba gister. Ba tika ngo mo $100. Ta chariot ka ya pamba $100. $100. Parce que pour muto banda cop o peut-être muto na pour ça banda cop o il faut azala na combien na maboko pour yoza déjà na musalon oyebi déjà makambon pour muto banda cop ko faut azala faut chapena fond de commerce ya combien pour abanda cop o. Bon wana ndezo dépendre na ndenge yo kolo musala parfois ozo senga 10 chariot parfois 5 parfois 2 parfois moko soki moko kaka o préparer net $100 ko sombi ba thermos moko batika ngo $10. Fallait à la 3 thermos au pesi na fond de démarrage 40 000 francs au sololi soit motoye la kayo 30 000 soit 12 000 ye moko gada ka fond na ye to sala ka bon bo sala bon OK mais c'est obito espionner moi moké salaire na bino za combien bon salaire exact que eza limité kaka pona mutu nyonso to ateka ka ndenge biyo tekelela na ndenge ya tekela ka 150 000 par mois 150 000 par mois donc eza déjà la valeur à $100 te ekokite $100 ekokate donc nous c'est ça mais peut-être parce que misala des athées ça les athées tout souffrir kaka so vani na ndako mawa plein parfois batu pe baza bien ko songo nde to tambola ka mwa boye ezala kanango moi ba prime na bino ya kabela OK et ko senga na bato ba Hollanda ou peut-être ba posa pe ba sunga yo komona nga Gédéon si mutana posa peut-être à sunga yo je pense qu'on va expliquer biso on a souka au petit mois numéro na peut-être que bato ba libanda peut-être na posa que non te Gédéon on a fois gérer ba bilo na parce que arrive après mutaro on a peut 10 p ezali ata ba sali compagnie là oui eza parce qu'on ndeko Gédéon au sel la biso déjà et le remorque batas comme ça to ba pe ba mona pe ba ndebo salela on ndebo balola ngo wana comme ça va comprendre à moi idée ça. Chapeau. Donc bon on a déjà ndenge ndeko azosala ndeko Gédéon azosala atopesa biso vraiment moi idée sur ndenge makambo ekendaka ndenge makambo esalemaka donc eza vraiment fréquent l'auto remarqué na niveau à Kinshasa niveau à consommation à ti o kala to benga ki to loba que non ba ti oyo ezalaki pona ba West Africain to benga bango ba bo ina biso lelo congolais à comprendre on va comprendre que lelo biso moko pe to ko fournir yango donc tolanda ndenge ndeko Gédéon sala ndenge balola yango tozwa moi idée sur makambo yango ndenge eleka na niveau ya Kinshasa po mikolo ba biti eza trop consommé et ça vraiment consommé donc pas moyen
qui est moi le big que non misal les athées emploi les athées to singa vraiment la jeune ya boy ba jeune ya ko encourager ba jeune ya boy ba jeune moro boy ceux qui moi eloko ezali kotinde la ambaki ça quand même moi fort na et ko ça là vraiment bien na bande ko nyonso o ba landa biso na de partout na libanda ba internaute na biso o bota ba fidèle na chaîne na biso Bayoka News Télévision donc tout betara ba masolo sur ça sous mon corps. Donc vous voyez un peu comment ça se passe na niveau à Kinshasa, consommation est commis vraiment fréquent. Et commis vraiment fréquent donc binomo bomo on a jeune en salle peut-être parce que ça les athées makambo les athées nyot c'est ça bloqué na osenga bino bocha vraiment mis sur ba jeune ya boy bo pesa bango quand même moi opportunité moi occasion na ya koko kapé ko fait se faire développer parce que na sima makambo peut-être que na aboko la libota aboko la famille donc ba konzambo ka bo meka d'abord pe ko chamisu sur la jeunesse ya lobby donc c'est un peu ça. Ce qu'on est rejeté dans boy bara quantité ndeni kande au sala bon par rapport à expérience tonde na sala boy par rapport à expérience pour to mesana déjà kala na bi que so na che café boy coca so na che milk boy coca de to sala ga to mesana déjà ngokala ou meli pe na musala ngo tonde oui na ou meli na bana café ko ba 2019 ici ko 2019 donc pratiquement 5 ans ouais. Mais la mono zape na bana boko la na sima musalo te na bana te boko la ka libota client toko papa parce qu'on est au Mélaraboué hein bonjour d'abord. Bonjour papa. Comment na Alando mais babenga d'ici Congo l'homme de 3 points moi na Selemao moi la Kitoki Mosi. OK ce qu'on est au Mélaraboué ils ont quand même ils ont ça quand même moins énergie bon oui ils ont ça moins énergie mais pour na mboka na biso iloko toko soma on a 500 faté c'est trop hein bon iloko na osenga ba konza mboka ngana combattant ngana base biki rouge na bandal chez mama colonel ekolo wana biki rouge biso toza ba combattant bato vota mokonza mboka mais biso ba combattant to comme ko batama na ndenge nini au président la kabiso na o biso donc to sala publicité yango te tozomona to yena no de makamba balwaye makamba ba parler kabila finga biso ba paresse pona nini ayana misala te ba parler e mata ba nini moye mota futela ezate mais père tango ye fati beton etake biso ba combattant biso ba jeune au père ye moka lwa donc avenir les ana ba jeune mais président jeune biso ba combattant to comme ko batama oh papa la kaki biso oui ils ont ça la même chose ça la même tala biso nzela selembao tala kolia ya bala Congo to boy te mboke zo tonga mais papa tala biso na lokoto tala ba palais banda ba garantie fo ekita ndenge lobelaka ndenge ko salemela biso tozo seloka po tala passe ndenge leki bana na ndako ceux qui bazo liate atosomla ba mitoka to sala nini ba kofinga kaka na suki wana père yo fati beto wa président ba jeune biso ba jeune ngadi ji Congo yeyo. Oui, donc vous voyez déjà tozoko bakaka na bandeko na biso oyo to yambi andeko pona ozope tenter tellement que ozoke ne pe musala photo mekati yango babuka baso photo meka on pena donc sikoyo nde bosala raboye au 4 babu bandara earning bosisa earning boko kata na ko si saison dépendre ça dépend ya cop on a bimiso na teki bien sili na ko kata na ngaba 12h 11h na 6 ça dépend ka journée ya mtu ndenge zo pesa mais za batu pe ba beta ka pula butu kaka tout le monde a pe bantu baluka pe na butu mon a pe na ti butu heure tardive 1h 2h est-ce que ça la rappelle vraiment et ça rappelle na 4 bo ça rappelle ba prix bato ba sala bon ba ça rappelle ba prix mwana na ndi ba sala na butu bon na ba sécurité ozo sala ba kulu na mambebele bele bon
wana comme telingana na tika na butu te moyen na yeba wana eza entre ba oba tika na butu na ba patron. Et par rapport à expérience oyo zanango bazo rappel ba prime de basala butu bon. Bon par rapport à expérience bango bazo ka prime ko leka biso ba to tika na tongo po biso to zana ba heure 6h ba 11h 12h mais ye ko banda 16h ti 8h donc bango bazaka na ba prime na bango ko leka biso. Ah bazo prime na bango ko leka biso. Merci vraiment pour l'interview. Non mais faut peut-être ça quand même numéro na peut-être bala pour ça va contacter base attendre na idée ça peut-être compagnie na on sort azalape na pour ça au somme peut-être ba biloko na contacter ba ko bengo na numéro. Au numéro na ngeza 083 16 84 100 083 16 84 100 numéro na ngaya. C'est ba bengi ba ozomba moko. Mbala moko mbala moko. Ça ba tumi ba lembote. Bon, na pesi vraiment mbote na bandeko na ngana no to teka ka ba café, puis passa na nga manzo ba mbote belé. Acoustique 10 à match vraiment bambote belé vraiment chéri na nga Rebecca nabiki ya Hollande ngana mwana bala bambote vraiment na sepeli vraiment émission journal lelo tamba za lokumura. Merci Nzamba za lokumu, bonne chance pe na yo maramna ce qui est bien et fumama na journée à lelo. Oui, tozoko bara to continuer kaka na ingénieur Babou auto salarié Maël et na Maël et pour nous rappeler ça Maël je profite de te saluer toi on t'appelle Bouchiri. Salutations à toi. Aristote Kyoko la kyokologie, salutations à toi. Je ne t'oublie pas, elle on l'appelle la magistrate de son métier. Elle on l'appelle Davina Otto Daviker, salutations à toi. Je ne t'oublie pas, toi on t'appelle déjà Maître Exaucé et corps manqué, c'est salutations à toi. Je profite de te saluer, toi on t'appelle Christian Kona partout. Oui, déjà bomoni binomoko to mekai ko solana bandeko o batekara café. O to beng na kina café tout bas. Donc ça montre déjà que non la jeunesse d'aujourd'hui il y a la volonté en salle. Il y a la volonté ya koluka. Donc na bandeko nyoso ba vanda bandako, je préférais kutu. Parce beaucoup tata na cop. Parce que ce binomo boyo qui ba témoignage ya roloba kutu ezate. Donc c'est un jeune qui s'est debout na musala o ya zo sala wana. Donc conjoncture yambo kande peut-être te permettre que non ba tuba sala ba musala na parce que musala ezate manque ya musala. Donc gouvernement na biso meka pour trouver moi solution sur ce qui concerne makambu ya ba jeune musala ezate peut-être qu'il y a wana ba mipesi na misala na. Bon déjà to komi déjà to chuter déjà na tranche na biso qui enquête sur ba café ozote kamati ou comment te kamana ville capitale ya Kinshasa autobé café Touba. Ba bien un café Touba. Donc déjà to chuter na tranche na biso boyo kibinomo a témoignage, il y a rien à ajouter, il y a rien à modifier na makambo oyo bandeko balobi na ba client oyo balobi na client oyo lobby. Donc to komi na suka salutations ka na bato bazana biso. Je te salue Irène Matoudi dina Londres. Je profite de te saluer Lole Ulinga. Salutations à toi Dalming na Soudaf. Patrick Tidi, Ruth Mala na Paris, salutations à toi. Je profite de te saluer, toi, Nakatia France, Babingaro, Max Bungoudi, salutations à toi, Olivier Bungoudi. Vous avez vraiment ébélé. Je profite de te saluer, Cédric Ouattana Paris. Je te salue, Nakatia États-Unis, Virginie Materazi Boukassa. Virginie Materazi Boukassa, Nakatia États-Unis. Reine Zambo, ta salutation à toi, je ne t'oublie pas. Chimène, la reine de CC, Nabo Senoté. Maël Kandepé, ça, Maël. Junior Gaba de la presse na Babou la foudre, l'ingénieur Babou la foudre derrière les images quand est topé sa Maël et topé sa bino cap d'information sur terrain le na compte à banquette na o etalaki ba vendeur ya café Otobengi, ba vendeur ambulant ya café Touba. Tout ça qui na bango to sol na bango. Donc restez toujours branchés na kata chaîne na biso. Ciao bye.